breaking news donc toza en grec ya breaking news bozomona esika biso totangaka na Liverpool awa donc na breaking news na biso ya lelo tozoki epesa basango na mboka na biso epai na bino basango liboso ezali topesi na bino nyonso tombote bino nyonso bolandaka biso vraiment bino nyonso bolandaka biso mbote mingi mbote vraiment mbote alors basango ezali ke yango yebisa bino ezali ke bozali en direct ya Sentinelle TV. Alors Sentinelle TV ezali bongo masolo ya komona bamboka na bino bandako na bino mpe tozoleka en direct ya Softens TV ezali TV elekaka sur internet na Canada kuna. Alors nayebisa bino banda kalaki Zach Lele Ngombe mpe envoûté un grand collabo mpe mwana mosala ya barwandais. Donc alotaka un jour comme gouverneur la ville de Kinshasa. Alors nyonso oyo génocidaire rwandais Kabila na clique ne basali alors pour na ye azo supporter groupe wana il faut atikala na pouvoir parce que ye souci na ye rêve na ye ezali akoma gouverneur la ville de Kinshasa. Alors Zach l'envoûté aliaki ndoki banda bomwana na camp Kokolo ayebi ki Kabila bomi plus de 12 millions de Congolais. Mais Toro Oyo Azali na audace ya kofuta ba chèque ya Kinshasa $10 pour batonde sa stade Kamanyola et ba ya koyemba ke Kabila Boumela pe ba kolobake Kabila asalaki plein na jeunesse à Kinshasa. Donc Ezali boule Zach Lazana mo le Ngombe le Toro pote azwa ba jeune nyonso ba chèque moyena $10 pour batonde sa stade. Il y a Martin qui va inviter les Rwandais Kabila à aussi le discours qui est la jeunesse à Kinshasa, Zalaki Yakotonda. Alors, jeunesse à Congo, ils ont naïe à Bimana Malembe, sinon se découdre naïe. Mais jeunesse à la chérie Oyo, Zach la repère ça $10 pour dans la stade, Baranoye Mela Oumela. Donc, tu évites ce qu'on entre bato Oumela na bato oyo balobi ya dégager banani bakoganye mais nayebi ke bato oyo ya bacombattant ya Kabila dégage bango nde bakoganye parce que aza sous mandaté. Donc ça non seulement aza très peu collabo mais azali complice ya génocide ya Congo. Alors bana kine bakotika bakokita na stade wana le 5 mars oyo pour bakende koyembela Kabila mande esili yembela vision. Alors, na masolo kande tozobeta totambolaka ale na masolo kande tozobeta SNL na régie des eaux oyo na tête nango eza na Rwandais comme partout ailleurs na Congo Rwandais baza partout na armée na ba institution na wapi. Alors copie ya Kabila sala na bandeko na Rwandais ezali baliaka chaque mois 1 million. Donc régie des eaux baliaka 1 million. SNL peut aller à 1 million pour le gouvernement foutre à la Kouana, mais Bango, Papé Sara Couranté, Papé Sara Pénaïki. Pour autant, on va tout découvrir des corps et liens, ma katia. Là, ce que c'est pas une façon de Toko, on a mis à la galerie, il y a Yoko de Sara. Donc, le décor à Kitoko, ma katia, une place de Paris. Nous sommes toujours en direct à Breaking News, en direct à Liverpool. Alors, nous autres, c'est la vie à Congo. Nous avons à chaque semaine. Alors, collectif de 33 ONG acquise la CENI d'hypocrisie et son indépendance. Donc, collectif, il y a 33 ONG à Kinshasa, à Sanani. Bazofunda CENI qui bazali bongo ba hypothéquer indépendance na bango bazala collabo. Alors likambo pour ici là bandemanga tozali ndoko musute tozali kaka na oyo tobengi soulèvement populaire pour nous libérer mboka. Les policiers congolais ont déserté 5 de 9 commissariats de police qui comptent les groupements de Bachali, Mokoto au nord Kivu, accusés à cause de l'inscription de groupes rwandais chapeautés par Kabila et Roberwa. Donc, à côté, il y a correspondant à Bissot, à côté, il y a groupement, il y a Bachali dans Nord Kivu.
bazo signalé biso ke ba Rwandais oyo bazali chapeauté par Kabila pe Roberwa bakitaki côté kuna bazo boma ba Congolais kotumba bazamba kotumba bandako kobotola bandako kotumba ba territoire kobotola bandako koboma ba Congolais Kabila na Roberwa nde ba bakonzi na bango. Alors 9 commissariats sur 5 9 commissariats sur 9 commissariats ils avaient côté kuna 5 ils ont déserté bango nyonso tout baki kokima ba policiers baki kobatama na état major ya Kirumba où ils allaient na 100 km à l'ouest ya Goma. Donc ba Rwandais sous ordre ya Kabila na Ruberwa bazali koboma ba Congolais pe kobotola mabele na biso. Donc bandeko esengeli na biso to telema po telikambo oyo esila po mboka na biso zo na biso. Bandeko to telema po mission na bango eza ya buzoba ezali makambo grave eza makambo mabemeki. Pourquoi bolandaka il faut bosser na tout le monde na émission buzoba tout le monde na émission mabe. Alors mboka na biso occupé to telemela ba collabo parce que Kabila sa ndena pesi mbongo ebele na ba internet ba site lokola ba Kongo mikili ba site lokola ba Peniswa ba site lokola ba Kazarema po ekotisa buzoba ba distraction et la lisabato. Par exemple Moutou a se respecté à Kouikola n'a jamais ba émission électorale na Congo na Congo Mikili où tu bengi émission ya Eleni et Denda où bino beno na komba Marie Laure azo pebisa la famille azo tia désordre azo tia trouble ko te ya buzoba ko te ya ba sanité oyo bino na banda ko na bino e pebisi bana. Alors pourquoi bino bolanda maté ya ndengwana? Alors so bolanda maté ya ndengwana ils ont l'accès vous allez vraiment mailler les militaires. Will you come to say hello to my people? No, I'm just going to talk. Voilà, professeur Namsa. Asala fait film à Yesu. So kaye besoin iba mona be. Toro zoye ba bimi Yesu et pourtant asala film à Yesu na Yesu te ba koka na Yesu. Alors allez merci la caméra pour na ndeto zokende. Donc pourquoi beaucoup landaka ba buzoba neti ya Hélène Denda buzoba neti Marie-Laure Choc, où ils ont buzoba na buzoba, ils ont bébisa bana, ils ont bébisa ba couple, ils ont bébisa nyos. Boya na Sentinelle TV bolanda ka mateya, bolanda ba connaissance, bolanda bonzambe, bolanda basangwa mboka. Alors Congolais nous surtout tobima na buzoba ya bolanda ka ba émission et kuba te ba émission buzoba. Alors oyo nous surtout alanda ka ba émission ya ba Eleni Bidenda, azali na ba problème spirituel fois luka bongo ba pasteur ba délivré. La gendarmerie, la poto conseille aux parents de ne pas poster des photos de leurs enfants sur Facebook. Awa na poto, awa na poto, gendarmerie, et boy, ba parents, ba postaka ba photo ya ba na Facebook. Ma kambo yo ba na breaking news parce que tous les candidats à Sentinelle TV, mais tous les cas en direct, il y a Softkins TV ou il y a en internet na Canada. Bo postaka ba photo ya bana na bino na Facebook te pour ba pédophile ba mabe ezo salama. Alors bo batela ba photo ya bana na bino. Alors to lo ba susu ndenge Moïse Katumbi accueilli comité kaye moko na Zambie to accueilli ko négocier pour ba kanga été to éviter ce qui se passe. L'avenir nous donnera des amples explications. Le corps des avocats en RDC Basali marche contre l'insécurité, violation des droits, pendenge Kabila azoboma, avocat tout ou bazo mundela mboka. Donc lobby biomo mona na Kinshasa avocat tout babimaki pour ça la marche parce que bazali na insécurité ceux qui bani ba mundela mboka bazo boma bango. Opération de Kofi Oyo Kabila a massacré plus de 1500 Congolais. On y demande des explications. Donc on y a aussi une explication pourquoi Kanyama Kabila Baboma jeune wana basheki. Alors G7 na dynamique to éviter sur les opposition to ba collabo ngonga yango yo bola muka bo sangana na peuple pour na kubenga na Kabila na système ne mobima y compris vital oyo azali kuna na ngamba to yebi ko bolila bino mbongo to yebi ke buta ko kabola mbongo PPRD Palou, Idemo, Balobi, Malumalu, Aoumela, na moto roulante. PPRD, Idemo, Palou, Bazolela, ke Malumalu, Aoumela, na moto roulante, esengi, esengo na bango, eza komona, ki Malumalu, na moto roulante,
baumela parce que maluma la salaki buzoba yango bazo sepela aumela na moto na yeba nazo tambola nango na bakina azo salela. Alors na breaking news toyaka kokebisa toyaka ko révéler Tiffany Mwaka azali mwana onga na soutenaki tango walesa lenchor alingaki asale mabe mais kamusina Tiffany a commis déjà la carte de perdition parce que na utaki komona poza friend nanga na Facebook na ya commis évangéliste et pourtant tu éviter commis évangéliste ndeni tu éviter moi si à cause de la ministère té donc wana to pesi conseil azonga na nzela ayebi bien que la lingaki mingi na côté la kaye pe na zalaka contre mutu nyonso to azokende azosala vexé to oyo azoloba mabe mpona makambo etali nzambe. Alors intercession miracle na Paris le 8 avril tous en a veillé miracle kuna thème ali ils ont vaincu à cause du sang de Jésus et de leur témoignage avec Proverbe 30 le prophète J.C. Akoub le 8 avril à Paris de 20h à 5h du matin. Alors dimanche dans Zalawana, samedi dans Zalawana, adresse Ali, église Montagne des Oliviers, 94 98 avenue Jean Mermoz, 93 120 La Courneuve, RRB Gare Les Bourgers, au bis 143 aux Kende, la direction La Courneuve au Kitana Verdon. Donc sokozana posa ya ko solola na pasteur au Bengier. Peli susu na kozala na église ya prophète ya nani ya pasteur église ya pasteur apôtre autre bengi yoko yé azana choisir les grands. Donc prochainement na repesa bino adresse la place na kozala après le 10 avril na Paris. Donc où ils avaient programme na zaki nango na banzi breaking news alelo ya laki tokeba ba avocat ba tombo kikuna pe ba lobiete bango ba kosala marche ponango na Kinshasa tozali bongo na JC Katanga grand show azobebisa ba jeune kopesa mo bakisi melo ozo kamusa biso bazo salele publicité na Congo Mikili na ba musicien pe na ba chaîne nyonso bazo salela un sorcier publicité pourtant azamu tabisa mabe. Donc ezaki breaking news na oyo sabino ke toza en direct à Liverpool aller dans la caméra nzamba batela bino breaking news ezaki bongo pour 30 depuis Liverpool tout le monde est sous next week bye bye for now.